papa bawapi kaka na place la fonction na fonction ya finance ya papa Bamba oyo a joué parce que c'est lui le premier organisateur ya économie ya pays. Est-ce que oza na information ya comment désordre oyo ye papa Bamba soit ye ou ye te a provoqué concernant augmentation ya salaire ya batu ya ba soldats pendant que Mobutu était en charge à la générale na côté ya responsabilité ya kofuta ba soldats et qu'il avait introduit oza na c'est ça. C'est-à-dire que Tangwana Bamba a droiti vision. Je ne fomente pas le bruit. Vision, ya Simon Timbangu. Alobi na ye kende kolobana Kasavubu atinda Mobutu comme ambassadeur quelque part. Puisque Azam makanisi ya kusala ya mabe. Bamba lobaki na Mobutu na Kasavubu. Alors bien voilà la vision na mwenye ngombo. Alors bien pourquoi me dire ça, il faut malamo lubango na premier ministre na Dula. Alors non, vision wana etali yo soko yo muntu yo kana kolubana Dula kana kolubana ngai balobi na ngai na lubana yo. Il y a quelque chose qui se trame à la coulisse. Il y a ambassadeur. Donc, secret wana au lieu Kasavu wa Bumba alobi na Mobutu. Alobi na Mobutu. Voilà makambi zali ndenge bogi. Bon, Mobutu après cela akena Kasavubu ake kusenga ake kolubana ye to pesa ba militaire augmentation. Bon, Mobutu Kasavubu bandini. Oh voilà, nako benga ministre de finance nako lobanaye. Bon, abengi ministre de finance ake kuna. Oh voilà, Mobutu ayacha oboye kutina mpona augmentation ba militaire. Et donc Bamba lobi atuni non il répond si no pesi. Et bien la lobi oui, donc pesa ba réponse. Bamba lobi ye monsieur le président, vous allez président, vous allez ministre des finances koloba makambe ndenge wana ezamala mute. D'ailleurs, dans aucun pays du monde militaire a kamata salaire plus que les travailleurs, les travailleurs civils. Okoki koloba ndenge wana tise lukola Mobutu alobaki na ndenge wana olingazi ko benga ngai oloba na ngai ngai na pese réponse avant yo jonse ba réponse na Mobutu. Alobi onga na sina lobaki donc Bamba ya lobini donc sikawa lobini. Oh lukola na lobaki na toko pesa na bi bon. Ngai na lobi na yo na koloba na Mobutu te yo zali président loba na Mobutu, il y a pas d'augmentation. Augmentation ezali te. Le bon ministre des Finances a lui augmentation ezali te. Bien, bon. Place wana ezako funda ke des rejets déjà Mobutu akomi na awa face à face na Bamba parce que ngana zako landa makolo pourquoi Martin o esalemaki. Alors, premier cas, ceux qui na comprendre bien ezalaki fuite information il y a sondage que Mobutu est en train de préparer un coup, il faut vite le déplacer en dehors du pays, qui est quelque part comme ambassadeur, qui est na yebete un président, il était dans un rôle principal, il y a côté de Mobutu qui ambassadeur quelque part, mais c'est le ministre, il y a affaires étrangères, awa na banda c'est Evariste Kimba, tozako yakuna parce que nazako landela les 4 personnes oyo pourquoi Mobutu a bomaki bango, et photo dépouillé par cause, awa tokani deux causes. Deuxième cause, augmentation de salaire, comme Mobutu Azalaki général en charge armée, apparemment, bakale déjà que salaire augmentation ba soldat et kozalate. Bon, bruit lisusu ebima que Mobutu Azalaki pe ko sala ba business ne ya ba masanga ya armée ko revendre yango. Est-ce que tu peux avoir l'idée que paraît-il qu'il avait aussi des problèmes avec Bamba concernant la boisson quelque part? Est-ce que vous avez une idée? Tu peux avoir, parce que vous avez 87 ans, est-ce que tu peux avoir une mémoire un peu là-dessus? Bon, voilà. Oyowana,
nazalaki président Kinwani directeur de finance azalaki Buta Kinwani azalaki na FIMA à l'embarcadère ya FIMA au Canada à Brazzaville. C'est-à-dire que militaire Mobutu atindaki militaire na Brazzaville ake kusomba ba casier ya 12 bouteilles ya ba liqueur tatangu wana kuna na Congo soko ba vile na makambi ya masanga ndengo le bakangiyo. C'était défendu. Un noir ne peut pas acheter des médicaments alcooliques comme ça, plutôt de boissons alcooliques. On va somba ngote. Aba atindi bantu baka kusomba ba militaire aka kusomba basanga na Brazzaville. Et katisi et komi kuna Kinwana monyango amoni militaire alobi makambi masanga nani ya militaire masanga ya Mobutu. Il y a gouvernement, il y a l'armée ou bien il y a Yemoko. Alobi masanga ya Mobutu ya Yemoko. Alobi soki ya Mobutu na Yemoko akofuta taxe ekolekate. Mais soko ya l'armée, il y a dépenses ya gouvernement, mais exemption izali. Militaire à lobby na ya lobby, il y a rien à faire masango ya zali ya Yemoko ya Mobutu. À lobby, il faut le cas de refuta taxe puisque il y a zali général. Tu vois la lobby non. Ngai na zali na se ya mobeko ya patron na ngai. Na kotuna liboso soko ego salama. Mais ngana monipi na mobeko ego salama te. Soko za gouvernement ndeko salama. Alobio balamu obenga Mobutu. Kimali alobi ngana zali muntu ya mobeko ya Mobutu te. Ngai nani patron ngai zali ministre des finances. Na bengiye. To kama tutoke kuna na ambassadeur na FIMA na embarcadère ya FIMA militaire bamba tuni alobi masanga nani au masanga Mobutu altuni alobi ya Yemoko ou bien ya gouvernement ye militaire alobi ya Yemoko alobi altuni lisusu lobana ngai soko izali ya Yemoko ou bien ya gouvernement alobi non ya Yemoko. Alors bamba lobby ce que ils allaient Yemoko il faut foutre taxe. Ce que ils allaient gouvernement taxe ils allaient. A insister dessus à lobby il y a Mobutu Yemoko ou bien gouvernement à lobby il y a Mobutu. A lobby ce que Mobutu il y a Yemoko à foutre taxe. Alors militaire à lobby madame yo au téléphone à Mobutu. Bamba lobby na ye à lobby tala na politique. Ngai lazali mokonzi. Nazali na se mobeko ya Mobutu te. Mobutu muta ko téléphone ngai mais ngai na ko téléphone Mobutu te. Voilà. Makambe masanga nangu ndenge wana. Bien, donc ce qui na comprendre bien tu vas continuer ko tala ba problème ya kokoso entre rôle ya papa Bamba na Mobutu ko to ko loba makambe belete kaka na makolo ya Mobutu kita ko to koyeba pourquoi ba incidence ya ko salema. Parce que Maï ne bouger pas en bataille. Mais la parole à Papa Bamba en tant que ministre toujours de Finance, est-ce que au Koki Koyeba le sous un certain bruit et bima qui était la taxation sur la Belge, titan indépendance et Kozwama, la Belge bazalaï toujours contrôler la taxe à Congo précisément port import export à partir de la Belgique. Est-ce que le cas qui n'attend Bamba, est-ce que Bamba alia qui moussuni avec les Belges était pour biloko ou bien à retoucher qui loi ya sika concernant taxation import export. Bon voilà, nous y sommes. Bamba na ba Belge et bayokana gite. Après la crise du point d'indépendance, Bamba biloko nyonso ezako kena Congo, ils ont transité d'abord envers pour le dédouanement mais ekolanandila Congo. Bamba alobaki ça ne peut pas se faire. Vous allez m'ayonner d'ailleurs la première université de Congo en 1954.
banda de colonie ezalaki de 1908 colonie belge alingaki kolakisa bato bayeba biloko te bakota kalasi daliere lokolo tozalaki ndenge wana un Congolais ne voyageait jamais à un pays étranger akokobima te puisque soko bimi okoya na makambo alors lokola nani dédouanement ezakosala l'inverse ça ne peut pas se faire. Le Congo est devenu un pays indépendant, un pays souverain, mais biloko nyonso soko tozalaki na porte ne bakosala yango ndenge wana. Mais le coup de la port de Matadi, toute marchandise en patence pour le Congo, ça doit passer directement à Matadi. Bien. On l'oublie comment Matadi wana tout ça. Est-ce que ce n'est pas que après que Papa Bamba a calé ba belge na situation oyo et puis ba émettre et ko salima na Matadi concernant grève moko de na Matadi et puis il y a eu trop d'assassinats. Est-ce que oza comprendre que touche à position oyo? Alors? Oui. Est-ce que retouche à loi oyo à constitution oyo? Papa Bamba a ça d'une façon propre ou bien éprouvé que na Matadi ba émettre et à kokota à vous? Mais quand on émettre ils avaient pour la makambo ya douane. Non, je ne pense pas. Bon, ba trouble le Matadi na Papa Bamba concernant salaire mbongo. Tozoko ba mbongo a ministre. Oh, mbongo wana zaidi kala l'ancien temps il y a bishop azalaki na nani na bishop azalaki na Katanga. Ana ba komona ti ba tumu basali bantu te eloko te ba travailler au Trafo ba sengaki augmentation. Alors bon na ebite ndeko de soko lo baku na kujo kama la mtema c'est bon yo comment na pesa na antenne na studio comme ça to yeba situation ni soki bat baza na question avant ngana continue ba question na ngai papa de peso za ko landa ngai toza ko landa yo papa na biso bo continuer soki bato bakoti na ko soko fungoli antenne bato bakosi na ko sala aussi merci. Oh donc on peut se combien de minutes na continuer na papa na biso continuer mais fungola ligne yo continuer émission na yo bandeko bakokota bako rejoindre bino na kati. OK merci ni. Bon papa Mawabi naza na question oyo lokola toza tosilisi presque na côté ya barole ya finance oyo papa Bamba azalaki nango naza na problème moko awa otiko bimisawa ke papa Mobutu na tango balingaka batinda quelque part comme ambassadeur certainement makambo oyo il faut ezala ke ministre ya affaires étrangères akokaki pe kozanaka parce que ozolanda makambo na niveau ya barole mpe na niveau un peu classique dans un sens que tolingi penza kokende na ba biloko eza koleaka teke na Congo mutu nyonso aza kosala politique sans même mutu ayeba comment on peut constituer un département ministériel. Okoya komona mutu aza président akomi mpe président et puis ayebi même te comment baponaka ba ministre et puis ba rôle ya chaque département. Rôle ya kotinda Mobutu à l'étranger ça devait être corrélé na affaires étrangères. Et comme par hasard awa ngana za komona Alexandre Mahamba azaki parmi les 4 martyrs, il y a le 6 juin au Babomaki na coup oyo Mobutu a montaki. Est-ce que tu peux me dire que Mobutu oyo aza par exemple non je m'excuse. Papa Alexandre Mayamba azalaki en charge ya affaires foncières. Ba makamotani ba lupangu, ba mabele, ba mine tout ça. Wana na kolobele na noté. Mais to yana na papa Mobutu en tant que ake na libanda. Est-ce que papa Kimba Evariste yepe babomaki awa na jour wana? Ce n'est pas que azalaki pe na makambo ya ko tenter ko soit ko assigner Mobutu ba fonctionner ake na libanda abima na pays parce que ba soupçonner que déjà est-ce que koyiko zara na moi fuite mo pourquoi
na côté ya Kimba akoya koza na problème na Mobutu est-ce que bimisla biso parce que yo za président na ba série nyonso wana kuna na Congo